kota na kati sikoyo to ba poste. eloko liboso na zolo bato wana bato FCC nde bakanga mboko en otage 18 ans balingi bolamu ya peuple te ozolanda chaque jour kolala kolamuka bazobundisa président o peuple apona po abongisela biso makambo bazobundisa ye tala ti tokoma na justice bakangi ndeko kamera papa Tito ayibi yoyo ya bana asubir conséquence na ye bango sikoyo bazokima bazoya balobi bo o to changer constitution to changer yango to banda ko voter ba magistrat biso moko tellement que baza majorité oya bandoki pona butu pe bandoki bazalaka na majorité tellement que baza majorité ya bandoki nde basangani po basala ke o ba changer mais bakolonga te biso toza bana nzambe avec Fati tokokende liboso nyonso bazosala eza impact ata mukete abe minako wana ye moko ayebi po na tour na ye pona nini a changer kite a changer constitution te lelo zo ko changer ngo tour ya biso aya ko changer awa peuple ndio sasa kola pona nini ba régler ngote na coalition et komi makambo ko kabwana papa coalition yoka coalition oyo yo coalition makato ko coalition ta o coalition zo mono oyo eza coalition ya bato mayele ozolanda biso kote na biso toza na coalition na biso topakola mafuta bango pe bapakola mafuta mais bayeba ke na sima mafuta mbuma oyo ko yako bima ozolanda po bango basala mayele biso pe toza mayele ngai la bakisa boy même question kaka na tuni maman pour ye a insister mingi te oui pour gérer na coalition pona nini te ba problème o ezo kabola population ba gérer ngo na kati ya coalition place bakuta na ndeko Félix Tshisekedi na ndeko Kabila. Oui, merci ndeko journaliste pona mutuna na yo eloko na koki koyebiso eza ke tango bango bakutanaki ezalaki pona intérêt na biso te. Premièrement ezalaki pona intérêt ya bato FCC na bana na bango mon taleke na mboka na biso toyebi ke soki changement pouvoir esalemi bango bazalaki majorité so ba perdre élection il faut pas comme ba opposant mais comment na mboka na biso il faut bango ba comme opposant bango ba linga te ba travailler na biso bayebi mabe na bango eloko liboso na yebi ezake tellement Félix Tshisekedi aye ko rétablir justice na mboka na biso
bango baolinga te justice wana e banda kolanda bango parce que bayebi ke bayibi l'état mingi bayebi biloko population mingi yamba bayebi ke non soki bango batikali bongo justice alanda moko na bango obe minaku tango azalaka président ya assemblée oyo loi oyo ebimaka il fallait voter yango la tour na ye pourquoi aboyaki yango ye moko obe minaku en tant que président assemblée nationale aboyaki loi oyo po ezaki na avantage na bango te parce que baondaki koyiba pendant 18 ans bazoyiba muto kanga bango azate Félix aye alobi que non était des droits quel que soit grade na yo niveau na yo so yibi biloko l'état bakokanga yo yango balingi sikoyo babanda sikoyo ko contrôler justice ezalaka te na monde pays nini oso yoka justice eza contrôlée par parlement on nini ba réglango te entre bango mibale et comme ya mbilinga tie comme ya mbilinga boye parce que bango moko baye ko luka trouble totikelaki bango 18 ans ba travailler ba sele le côté 18 ans bango baza na mboko oyo peuple azo souffrir ba voter ba loi pour ba se favoriser bango moko baza libanda mboka bazolanda biso pendant 18 ans wana ndeko Kabila zaki élu 2 fois na 2006 puis na 2011 ba voix wana zwango wapi ndeko pona information na yo na yobiso ke ndeko Kabila n'a jamais été élu ndeko Kabila a été nommé par sa propre cabinet qui était si c'est Malumalu et qui l'autre là ngoy mulunda bazalaka ba travailler exemple ngazo sala pona yo est-ce que nakoki ko désobéir na mibeko na yo Malumalu azalaka sango mais oyebi ke kaka basango oyo na kaka basango oyo bangande ba meme biso na mabe na mboka na biso oyo kaka basango moko oyo bangande bayaka na makambo na bango alamuka na FCC tolobi boy toza ba congolais toye awa pona ba policier te et si nous sommes là toye pona koloba ete balo bango bazo voter na avantage na bango tolinyango te batika justice et sala musala batika son excellence monsieur Félix Tshisekedi asala musala ndenge sengeli tolingi état de droit na mboka na biso ozala nani soko yibi justice ezana ezolanda yo ndeko beminaku tika makambu wana parce que na manda na yo osalaka yango te oboyaka loi oyo lelo zondimake ba voter loi pour avantage na yo oyibi pendant 18 ans bakangi yo te et comme que no tour no balanda ba kanga yo komo luka justice e bana ko dépendre na bino to boyi biloko na mboka na biso to boyi yo za ba minaku justice ekolanda yo ekokanga yo na makambo nyonso osala na mboka na biso ozwaka mbongo ebele na mboka na biso ozwaka mboka ebele na mboka na biso ministre intérieur toyebi vieux toyebi so ete tika biloko wana soki olingo batela famille na yo na bana na yo na mwasi na yo tika biloko wana oyo elekaki lobi mardi mpo na yo eza mukie toyebi so ke oyo ekoya so continue ekozala ebele koleka parce que toza na droit na biso kodefendre justice na mboka na biso alors botika biso tokende na fati beton ti manda na esila état de droit lingango toza ba jeune ebele na mboka tosisi ba classe misala ezate kaka bino moko wana bozo travailler na bana bino ale botika biso pe état de droit ezo na mboka na biso pe to vivre yango na mboka na biso leo nakoko le yango wana merci na ina lo baboy état que combattre mon frère comment te zozat o ba de risque à fati comprendre ngana vana ine 6 mois na ndaka fati bazo beta ba gaz na basanga na zana problème ezani awa mutachama kola zate Gilbert Kakonda za vena biso to bisi ebo vieux soki combattant moko kufi to zo yo vivant to chona combattant libulu moko bakundi yo o mo to za motako ya awa azate ba babulaki fati so zo bi etake ba diplômé to benga ka siona to Gazani. Bonjour mon mboka. Eza mon mboka Michel Patoamona. Il y a mouvement socialiste des patriotes congolais MSPC. Binoko bomone responsabilité à peuple congolais na minito. Donc la vie ou la mort, la patrie ou rien. To pesa mu Congo boye na
Parler du peuple, il faut vraiment pas comprendre que tout ça a vraiment. Tout ça, quand il y a hémicycle, les gens qui parler du peuple. Il fallait voter loi pour la réforme de la justice. Loi où qui dit sa pouvoir à magistrat. Bino étant que population a manifesté, la disposition ni bozu pour empêcher. Dans le mouvement socialiste des patriotes congolais, tu as compatria. Donc, la patrie ou rien, la patrie ou la mort. Tu vas comprendre. Éducation en mboka na biso esika ekomi. To yebisa ki bino ba obemina ko batanga na avant normalité. Asomba diplôme ba pesa 92%. Aza docteur. Aza docteur. Vous comprendre décret en mboka na biso. Ya wana yebisa ki bino na ebele ba livre moko na komaka les codes dans la rue. Et bon moni esika wapi totie penza parler du peuple. Parler du peuple eza na balabala. Ko pesa yango na batu lokola ba obemina sans moralité. Ndenge nini yo koluka o voter loi oyo et ko compatir te na ba attente ya peuple. Ministre agissait aza likolo ya ba magistrat, aza likolo ya ba juge. Dans quel pays au monde? Donc bino bobotoli parler du peuple zongi ya population. Mais tout pouvoir émane du peuple, la Constitution de la République article 5. Tout pouvoir émane du peuple, bison de peuple to pesa bango mandat, to na parler du peuple na biso le problème. Mais là comment ça semble contradiction est que bandeko bazo voter baza ba député, to bengi bango ba représentant ya population. Population de tinda bango kuna po ba lobela bino. Mais lelo yo bino bozo telemela susu batu botinda. Eza contradiction te. Omoni mwana mboka na ko yebisa yo. Aucun peuple ndeti circonscription ya obemina ko eza idiofa. Il y a des gens qui sont contents ensemble. Il y a des gens contentés. A constitué pour un obstacle majeur. Les magistrats, les juges, il y a des gens qui se retrouver. Ceux qui ont d'ailleurs, pour ton information, Obeminako a été nommé par le président de la CENI qui est ici de sa famille politique. Il était même révoqué. Oazaki révoqué. Nakoye bisa mutu moko te a voté. Oza wa conséquence ya kozanga mandat ya peuple. Et biso peuple ne bato pesa ki mandat to eto retirer mandat na biso. Donc majorité ya bandeko député au bazo se comporter mabe. Baza ba député il faut préciser bien ya FCC. Batinge pululu, ba obe minaku, ba onyo soto yebi ya FCC. Banemi mwilanya. Bakabange Numbi. On ne peut pas être au pouvoir en même temps en opposition. Mais c'est être béant. C'est une béance sur père. Un député ne peut pas parler comme ça, avoir une sale bouche. Un sage ne parle pas, il ne peut pas sentir la bouche. Ceux qui ont senti la bouche dans le lobby, tu as atteint la majorité, tu as atteint le pouvoir, tu as appelé sous la opposition. Et ça dit que la zoba. Il y a Kabange Numbi. Un peuple congolais responsable comme nous, tu as pensé dans mon élection, tu as voté Kabange Numbi. Et ça, c'est pour la République. Il doit regretter. D'accord. Tu dois mettre en cause CENI. Tu dois mettre en cause CENI qui appartenir à Bissoté. CENI est capable de la présidence dans le peuple. Parce qu'il y a qui cana ya peuple. CENI a si population majorité ou azo CP nangote pe azonyo ko la population. A nommé à pécité, a nommé a nommé la majorité ya peuple, a nommé majorité ya CENI, majorité ya Kingakati. O batinge pululu banani obino boyebi ya wana biso peuple to biboy. To vota ki binote, to retirer mandat na biso. La voix du peuple. C'est la voix de Dieu. La voix du peuple. La voix du peuple. Compatriotes, le peuple ou rien, tu as te défendre ba intérêt na biso. To pesi longo ya la population o ebele ko soutenir mouvement socialiste des patriotes congolais autour représenter na minito. To lobaki ba congolais ba ko ya IDPST, PPRDT, bande ko mususu ya la mukate, mais biso de peuple ndetoyi. Mais bozo accuser la banamoni batebele bazo accuser la muka balobi la muka baza consentant na FCC. Non, il y a une franche, c'est ce qui est vrai. Il y a des kamikazes. Il y a des kamikazes, il y a la muka baza kakuna, toyebi bango. Bola narate babloko mususu bomona ba Daniel Safo bazo. Daniel Safo c'est un candidat du PPRD. Nani azangi yango.
Bona na te kumpatria oyo alobaka wana aza na biso te. Biso toza peuple congolais. Soki azaki na biso lokola président intendant ya peuple congolais yana yebisa bino na minute oyo tozala na Daniel Saf. Daniel Saf azalaka te. Tozala na bandeko Eliezer ya mwana mboka. Mwana kolo lopango. Nde ba tozala na bango. Daniel Saf aza ya biso te. D'accord, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Papa yo zo ba ngez. O je so ba ni lelo. On s'en bat en gaz. C'est un monstre. Ah, tu as un monstre. On comprend? Tu as un monstre. Gaz, c'est de l'autre côté. On comprend? Cet enclos ici et le palais que vous voyez, c'est une exclusivité du peuple congolais. Nous sommes en train de revendiquer nos droits. La proposition de loi de Mabunda et ses confrères et Obé Minakou ne passera pas. Le peuple congolais en a marre. Ils ont eu tout le temps avec la législature passée. Ils n'ont pas eu le temps de voter des lois pour se sécuriser. Ils l'ont fait seulement pour sécuriser Kabila. Maintenant, là, ils cherchent à se sécuriser. Non, nous disons non. Cette loi ne passera pas. Nous allons leur montrer que la majorité populaire est plus forte, plus puissante que la majorité parlementaire. Je dis, je vous remercie. Malheureusement, au moment où on est basali wana, oyebi que pour le moment il faut que na audit ya seni. Faut que yeba bambongo ta senya selaki $1,5 milliard aselaki yango ndenge nini. Nanga azalaki na bango. Vous comprenez? Nanga azalaki na bango. C'est le Fachi azali président de la République et azali grâce à la majorité populaire. Yango ezali que Fachi azali président de la République. Mais sinon, tu as rappelé même Bassier qui est au Parlement, si na Sénat. Parce que bango bazali bato, peuple a reçu que voter bango te po asi alemba bango bandakala. Voilà. À partir de Parlement et tout. Par contre, il y a jamais qu'on compte à l'issue. Tous les jours, on a awa. On compte à l'issue. On est ici dans le Parlement. Personne ne va parler du peuple. Na mboka Sénégal babomi Sénat na bango Sénat esastre batikali na Assemblée nationale ya pamba. Est-ce que na Congo pe ba population limite? Merci ndeko bona question wana. Tant ozokende na loi soit votée à l'Assemblée nationale, ata emati na Sénat boite il faut ezonga lisusu na Assemblée. C'est-à-dire Sénat ezana musalati. Tambwe mwamba c'est un voleur qualifié, impite comme sa femme Mabunda. Le problème est là, séparation du pouvoir. Les trois pouvoirs traditionnels, le pouvoir exécutif, le pouvoir judiciaire et le pouvoir législatif. Pouvoir ata moko te na mboka oya biso na loi moko oyo Kabila Kazemberere Kanambe oye a promulgaka le 26 février 2006 yango kaka constitution wana batayaki sur mesure ya Kabila.
les locaux wa bataki na mesure kabila zo kota fati to lobi boye to mesana nzala babali ba seré na lobi to mesana déjà nzala lelo soki ba meka koya te mukolo bakokosa bakoti baza na kati bakosala une semaine biso libanda une semaine la police oyo eza police professionnelle eza police na biso eza pour nous protéger bangote pour nous protéger nous c'est que nous disons non à la machinisation de la justice congolaise Kamera Koti kuna aza mutu te il doit partir Papa wa idogo kenga tu kwa wetu tukatenda mu distanso tu kenga kana yo mebi kweka mashinga bande mishinga munje ba kufika kubando bishinga fita sani akati bebakala kabila bata yeye bukokeshi wakala lo bana tone binje ufiti batisa katika kana kabila to ambila imabunda alekele kafiki kabijito mabunda alekele kujibana tu Rwanda mabunda katukongoleto tu Rwanda kabila katukongoleto kabila tu Rwanda ba Rwanda kabana mwakala batilombole tini binje uto batolekele to tubana bamwene kongo twenze to tunga yetu michumo yetu bobo kaba binga shikabe bakene ko vota bango na Equateur biso to yebi bango te ba faux député yebi bango te basale biso mutala te batika biso babale mbisi biso bandika biso vota ete mabunda kabila biso to vende ko to kabila gele ko ba exagérer kabila za moyiba ibi moko kala ali a changer justice ndenge nini awa to congolais to lo bande kabila ko to kama mweba to ko ya ko luka yo un jour tu vas regretter mabunda za député nommé batikala jamais ko vota ete ko yebisi bango ke to ko subisa bango toza na état soutien te toza na état caleson se basoutien na bango bakende na Burundi na Rwanda na Centrafrique esika mabunda uta bakende kosala basoutien na bango toza na état ya parti béton justice droit état de droit nyonso compris à partir ya lelo toza na ntina ya parlement oyo te soki bango bakanisaki nani na parlement oyo bayaka mpona balisusu makambo na biso baya lisusu te depuis bayaka tomoni eloko malonga basala te ata eloko moko ya ke peuple eza te ya bango ezaka koprovotaka balwa ya mabe contre moka biso wana totie bango mise en garde oyo akomeka akokufa tolobi boye peuple azali souverain après Jésus ce peuple congolais yango tozali toza déterminé abe minako bandundu eza province na ye ata morke pamba tie te ata bekola pamba tie te mais papa fotaki ete batiaki bango tia bato ya kabila bazalaki na systeme akotia machine na ndako bango moko bazosala bitin de vote eloko mosusu tolingi toloba na mboka oyo kabila aza na systeme ebele amoni lelo baoyo nyonso bayibiyibi bakomi otia justice ya malamu po ete babongisa mboka il faut babongisa mobeko lukunzi de façon ke baneutralize makambo nyonso fati azosala mais biso peuple toleki na fati toleki na bato nyonso tokotelemela ngo ocomprendre biso tonyokomi fort député asalaka plénière 3 fois par semaine bafutaka ye mbongo ebele lelo policier bafutaka ye combien bana biso bazovivre mabe lelo biso tokotelemela bango tolingi kutu badissoudre assemblée yango ezala te mpo eza assemblée ya bamiyibi balobi bazosenga babakisela bango kutu sur 2000 député bongo oyo bakobakisela bango bongo bakobakisela bango eza mosala nini ya mosala nini ya koyiba ya kobuma bato ya kosala bisalela ya mabe biso peuple congolais nous sommes tellement déterminés tosi tokoli toza lisusu na temps ya kokosaka biso lisusu te na mboka oyo biso tolisi po mboko na maboko na biso yango na sekimo nalobi député ayeba role na ye mai na selembao eza te député abengisa mpe eza réside ezo esnel cour eza te makambo ya pambapamba yango nde bango bazodopte po protéger bango yango peuple aza déterminé un clic ya bainfini yoko boye si 500 personnes yango toza déterminé yango tosengi na peuple congolais tout le monde va mettre debout wibi bien ndetana na mundu kuboyela bya mufufu kanyayi bata bamanyi makunda to tuli